Ok, merci papa. Toye kotala yo awa makambo oyo eza pitopare na kati ya parquet ndenge VK azali na parquet programme ya 100 jours ndenge elekaki na tomoni population ezolela makambo ya bandako ba préfabriqué oyo. Alors tolingi toyeba yo mutu oza entrepreneur musala ezokende ndenge nini makambo yango omoni yango ndenge nini parce que makambo ye ndongo. Oh, merci papa, papa ya bosso la politique, merci. Bon, les lois en plein chantier, en tout cas vraiment merci pour éclaircir population congolaise pour un procès aux Oleka entre Vital Kamerhe na bato belé ba accusé sur oyo bandaku oyo bandaku préfracata. Tu comprends nga bandaku préfracata, bandaku ya préfracata. Bon moi papa filmer bandaku préfracata. Yango yo. Bandako yango yango yo. O bino mongo bomoni. Normalement marché oyo ngai biso compagnie na biso tozwa ki yango pa Vital Kamerhe ye moko. Tozwa ki marché pa na ye balobi bon bandako préfabriqué moko oyo eza ya Amida, oyo ya munene oyo. Eza ndako préfabriqué eza ya Amida ye moko. Oyo kuna oyo moni kuna papa kuna tala kuna. Kuna oyo kuna eza ya Soraya Piana. Mwana ya JB Piana. Na oyo kuna eza oyo kuna leki kuna ya suka kuna eza ya Masaro. Ya Masaro ye moko. Donc ya bandako nde tozo sala. Bon, mais problème eza na papa tongu toza ki avance. Toza ki avance ya mbongo. Mutu bayaki na avance ya mbongo ezalaki Masaro. Ayaki ye moko awa, ayaki na sac ya mbongo. Totunye montant o eza combien alobi bon normalement ye ayebi ye oyebi kaka bato bauta ba Burundi wana bayebi ko contenter bon Burundi te Bukavu nalobi Bukavu donc bimeno ba Burundi Bukavu ba Kingakati Kigali baka Kamerhe Kagame donc on mona ka ba on va ezaka bongo. Mais bon, ye ayaki Masaro aye na mbongo, bobi mais comment yo ebi ke montant o eza boyo? Est-ce que yo ko comptabilité nga na ebi ko contacter nga normalement na contaka na ebaka selon mulai ya mwana na ngai. Donc ce qui mbongo lias ya mbongo eza boyo na mwana na ngai eza ti ba 10 millions. Mais tellement que ezaki na mbongo na ye nango eza na mutolu ya mwana na ngai donc eza à peu près ba 3 millions ne ba pesi biso ya avance. Mais il fallait azonga lisusu aya kopesa biso nini oyo mbongo etikali mais tozo benga tozo comprendre te azo yamba phone te siko nga na bité makambo oyo vraiment ekosila awa te nga na bi faut to contacter basali ya Nzambe na musala Nzambe nga na pesa ka confiance na Congo le seul musala Nzambe nga na pesa ka confiance ali pasteur Mukuna na bengi pasteur Mukuna. Mais on comprend que azo benga ngai bon na bengi na FaceTime pour na iPhone nga pena na iPhone abi papa yo yebi makamba spirituel telanga makambo yo so eza ndenge nini mais pasteur Mungu nazo répondre nga na kata mutuka ala mutuka nazo mona longi na ete mais nazo mona ka ba jeune mwindu na mona ba jeune mwindu nazo comprendre te bon bino ka ba système la tête épaule genoux pieds donc voilà donc na mona ka ba genou donc malobe zo bima ba genou ba nzemba chiluba mais na bi bon abi que a rappeler ngai donc ya mwana donc na bi go makambo ngo donc ezo le kaboye ngai vraiment donc chantier ezali toujours il faut pas pesa biso reste ya mbongo poto silisa makambo oyo ba maison oyo préfabriqué. Alors papa siko tokotuna yo tolingi toyeba population elingi eyeba biso toza ba investigateur toye kotuna yo mituna tolingi pe eyano sikoyo mbongo wana bobimisaki bapesaki yo mbongo boni po bosala musala oyo parce que mbongo ekei ebele na musala oyo musala ezokende liboso te tala kaka chantier ndenge ezozala ana population elingi eyeba ndenge nini musala yango ezokende mbongo eliami mbongo ekomonana ou bien musala oyo ekosila tolingi toyeba ata na kati kuna tokoki kokende na kati tokoki koyeba
ndenge nini musala yango ezosalema. Ouais, musala ezosalema papa, mais selon mbongo nde etikali fo bafuta. Bon, nayebi te soki tokobenga nani, tobenga Masaro, po Masaro azoyamba foni te mikolo oyo, donc VK pe azoyamba foni te. En tout cas, penza Mama Olive, tosengi na Mama Olive. Mama Olive, to Mama Olive mikolo oyo te, mikolo za Mama Denise. Tosengi na Mama Denise. Mama Denise, je vous na pembeni na papa. En tout cas, vraiment, Mama Denise, taille la biso du Camboyo, pour mbongo, pour ba chantier, pour ici là, il faut donc tout arrêter sur mbongo la biso. En tout cas, vraiment, Mama Denise, on va nous rappeler à papa, il y a papa Félix, taille la biso du Camboyo, pardon. Bon, Koloba Keno, Musalao, Toloba, Vital Kamere, Azwaki Mbongo ye moko, Toloba, ba conseiller mosusu ya présidence, ba yebi masolo oyo, président asignaki ba papier, ndenge nini chef ya cabinet ya gouvernement ya chef de l'état akoki kosala likambo ye moko sa batu bayeba. Ah, wana papa, en tout cas vraiment wana pena to ebité. Bon, babiloko bongo ya on est babiloko très spirituel. Donc ya ngwana ngai babiloko spirituel nga tiki on a maboko ya pasteur Mukuna, mais mikolo pe pasteur Mukuna ado ma foni te bon na ebité. Dernière fois na ona ki na mona ke ka partir ba genou. Siko nazo ebate soki makamongo za ndenge nini, mais soki bat balia ki ngombo ba o balia ki mbongo bazongisa. Soki en tout cas pour ba maison o préfrakata. Et si là, en tout cas, vraiment, ma projet Moussou Soupé et en tout cas, merci papa. Ok, merci Malamu Mingi, ndenge oyambi biso tozwi ba élément. Merci Mingi, tosengi obotondi Mingi, kotikela biso ngonga, yakoya kosolola na yo, tomoni chantier, tomoni bandaku, tozomona musala ndenge stoppé, bon tozoyeba ndenge nini te, tokokende wapi, parce que population eza na posa ya vérité. Ayeba vérité ya makambo nyonso ndenge ezoleka. Bon, soki oza na parole ya suka okoki kopesa biso toyeba tokoma toyeba ndenge nini parce que procès eza d'ici là tokende tosala ba enquête nango. En tout cas procès en makambo procès en tout cas vraiment peuple congolais justice ne sala makambo nango en tout cas justice oyo toyebi te. Justice, il y a le peuple d'abord. Tu sais justice, il y a le peuple d'abord. Tu sais justice, il y a l'état de droit. Donc, et ça, la moussala nango. Ce qui pena, ils appellent yango. En tout cas, tout le monde appelle que justice pena. Et ça, la moussala nango. La maison, il y a préfracata.